nouvelle eza que toza na matanga o akufi aza mutuka lokwa ngana yo. Donc boya na bino kutu te o azui pa bandeko kofinga to bandeko sala boite. Ces derniers temps ce to landeli Rafina bosse bote na TikTok ni akomea ko chaka banzembo nzambi. Akomea ne kaka moko kote ya. Moko koloba yango na bandeko batomi lengela to yebi ngonga te to yebi mukolo te. Lelo Rafina kufi, je ne pense pas qu'il y a coquille c'est 40 ans. Ana ba 30 et quelques. Parce que toi presque toi ba ninga. Yo peut-être autant na 40 ans na 50 ans na 60 ko kanisa te ke soza na pema oleki ete e aka mawana ngolo nzambe na bomo ina biso. Alors du jour au jour to la mukaka nde balobaka il faut to ka conscience to ba ke liwe kokyo ya à tout moment. Ko kanisa te ke ngai fona ko mampaka na simba nzete il faut lo baka soki nzamba lingi ngana ko simba nzete soki nzamba permettre ngai na kokufa mino nyonso na monoko esili suki nyonso ekomi pembe. Parce que c'est nzamba permettre te yaya to mona na bano ba obotama lelo akufi biso ba mami bimba to na bomoy. Donc ozana bomoy elakisi te ke yo leki muto akufi te ezaka juste nzamba sali yo grâce. Na moni bato musu bakoti siko babi Rafine akufi na nini. Rafine nini ebomi na mukuse cancer à motema. Et bandie, ça fait 2 ans, bah, mon ba pilile, wana ba bisoki ba pilile, ane maté, comme na motema, mbala moko cancer. Mais ça fait 2 ans, bah, bandie, ko pese ba rendez-vous à landela. A kendaka ba checker yepo. A kende ba checker yepo, ba pese ba kisi. Po na ba pese ba calmant, o ekosala ke ba bil wana misatu e matate. En tout cas, docteur a expliqué nga zaki clair. Mais bon comprendre que ce nga nazo ko expliquer binote parce que ba terme o ya tangenga ba mo o ya lobi. Nga na yebi ko prononcer ngote bomoni. A expliqué nga na mukuse o nga na comprendre que Rafina zaki na ba nini moko na nzoto. Ba obenga ni ba click ce ba blo mo bongo azaki nango. Et ba moni ngo. Il faut y a ba rendez-vous ba landela ba sala ke ba si sango puissance donc ba pesa ke ba kisi to ba traiter ke ezala susu na effet en fait ezala na puissance te donc ba calma kango abi soki abande ko landa ba rendez-vous eze loko yo akoka ko zana ngo mais que zo ya ta 30 ans azaka envie parce que alingaka banda ko respecter ba ngeba bando landa l'évolution ngo ba mona question ezo mata ba opeso boye kita soki sali boye bazo landela. Mais Bobby, vu que hier, ça fait 2 ans, bah, ça y est rendez-vous pour batali dossier nyonso. Bobby, qui est en a poto. Et toi, en a poto, Bobby, mambu nyonso. Munganga même en pose aux questions. Azokoma. Donc, bah, continue na dossier, na batali. Depuis, bah, ça une nouvelle, ouana, ça fait 2 ans. A kenda hôpital te. A lande la kayango te. Bon. Munganga, ebisinga. Munganga, abi docteur, jamais encore akokolo l'hôpital pour landa maladie na ndako eza yonde maladie herba yebisio ke ozo na boye yonde faut ça ba démarche pour se faire soigner ba malade baza ebele oyo il faut bango ba kiper et puis babi quelque soit malade ya ndenge ni ezaka oyo hôpital ndeko yebisa o que soit you azo sekanini bato baza Rafina kufi leo na 5h du matin donc asala crise cardiaque. Hey, asali nini? Asali crise cardiaque. Oh là là. Seigneur. Nzambe, Rafine. Eh, Seigneur, akufila nini? Kriza wezaki ya nini? Aya Nzambe.
Seigneur, nagaiti kutu bokosa. Nagaiti kutu bokosa. Rafina kufina nini, asali nini. Atiki malaika boye. Ah. Zebe Rafin Touba. Akufi pour la nini. Asali nini. Rafin Touba kufeli nini zabe. Kata live deh, kata live. Kata live sini, kata live. Papa Miro, kata live s'il te plaît. Mi mata mesele mbaki. Mama mimi mwese sile na munoko. Mama mi adobi misamaloba bien li soute na munoko. Kofi Olomide nga sele exception ba aventure ezanga tina mama mi esa saki avese mbange tenga maki. OK? Mama mi asaki déjà avese mbange tenga maki. So tali mama mi osepelo kangane selfie te. D'accord? Po matame lalaki mbange tenga maki. Pour son autre lembaki kingwe diembeli mais attends, allez-y vite comprendre. Bolinga bo komisa mama mi grave, bolinga bo bolatise soutania maman Maria mais non, c'est pas ça. Kofi Olomide nga ça la buzz na si maman na non. Épidémie moi linge ya lisusu koleka coronavirus kombo lango nini mama ami po akufi non muninga be malobi mokili et s'arrêter mawate vraiment et s'arrêter les wapi mais na liwa mama na ye soki Kofi penza ozana liwa ya ozana souci ya liwa mama na ye c'est que faut zana souci no ya baroki ya bamino il faut zana souci ya bano ya yo ye moko aboya soki pe mama ni azaki mama malamu na poto ndenga vanda iboy Kofi bien ka boya bana na ye wana. Pourquoi maman bien zoa bangote? Le temps s'est arrêté. J'ai perdu ma maman. Mais non, soyons sérieux. On est à l'arme de crocodile. L'artiste Kofi Olomide, des fois ça a pression, des fois ça a stress, des fois ça a bon et cause un peu problème dans moutou. Donc soyez pas que mon médecin ça n'a pas ma bête. Je pense pas que ça est important que Kofi Olomide atteigne la biso ba l'arme de crocodile en plein vidéo boye. Non, on n'en avait pas besoin. Kofi Olomide za moi mukete. Kofi Olomide na ajini. Azole la loro mutu moko boye atika li orphelin. Te? Est-ce que na aja Kofi na toro benge orphelin? Wana za ba larme de crocodile yaya. Nga pe na za na ba source d'information na ngai bato pe ba pesinga ba information que quoi que Kofi Olomide maman mi akufi na Paris. Kofi Olomide maman mi akufi na souci na ye soi-disant. Maman mi akufi na souci na ye. Maman mi asali AVC po na Kofi Olomide. Kofi Olomide depuis ba fongole la nzela ko ya Europe. Kofi Olomide kutana maman na ete bola biso ba photo na ba vidéo. Oyo Kofi Olomide depuis ba fongole la nzela ko ya Europe akenda boya mona maman mi ba vana na maman mi ndeto vandi na obwe. Ce sont des larmes de crocodile, tolo ba rapé vérité. Tolo ba vérité Kofi alinga sala liwa ya maman na e buzz. Ma maman, mais non, Kofi Olomide ba robengo orphelin te. D'accord? Bako benga orphelin te. Lelo kutu ataye mo Kofi Olomide akufi. Badi diston wana bako benga bango ba orphelin pete na ndenga solo Ngana za te pona ofinga Kofi Olomide te na ofinga ete 86 ans eza aju oyo ata mindele balelela ngo su mutu te. Mama ni alie babona ne belé. Aure pe ko soit champagne fongoli akumisi nzambe. Merci Oyambi Molimo maman la ngai en pleine vidéo maman champagne na omeleza pona yo nouvelle eza que toza la matanga o akufi aza mutuka lokwa ngana yo dobo ya na bino kutu te o azui pa bandeko ko finga to bandeko ko sala boite ces derniers temps c'est to landeli Rafina Bosse bote na TikTok ni akoma ko chaka banzembo nzambi akoma ene kaka air moko kote ya air moko ko luba yango na bandeko batomi lengela to yebi ngonga te to yebi mukolo te. Lelo Rafina Koufi, je ne pense pas qu'il y a coquille c'est 40 ans. Ana ba 30 et quelques.
parce que tu as presque tu as baninga yo peut-être otala ngoza na 40 oza na 50 oza na 60 ko kanisa te ke soza na pema oleki ete yaka mawana ngolo nzambe na bomo ina biso. Alors du jour au jour tolala to la mukaka nde balobaka il faut tozwaka conscience to yebaki liwe kokyo ya à tout moment ko kanisa te ke yo ngai fona koma mpaka na simba nzete il faut lobaka soki nzamba lingi ngana ko simba nzete soki nzamba permettre ngai na kokufa mino nyonso na monoko esili suki nyonso ekomi pembe parce que soki nzamba permettre te yaya toomona na bano baobotama lelo akufi biso bamami bimba to ana bomoi donc ozana bomoi elakisi te ke yo oleki moto akufi te ezaka juste nzamba asali yo grâce namoni bato mosusu bakoti siko babi Rafine akufi na nini Rafine nini ebomi ye na mokuse cancer à motema ebandi ça fait 2 ans bamona ye bapilili wana baobi soki bapilili ana emati ekomi na motema mbala moko cancer mais ça fait 2 ans babandaki kopesa ba rendez-vous alandela akendaka bacheke ye po akende bacheke ye po bapese bakisi po na bapese bakalmant oyo ekosala ke babilu wana misatu emata te. En tout cas, docteur a expliqué nga zaki clair, mais bon comprendre que ce nga nazo ko expliquer binote parce que ba terme o ya tangenga ba mo o ya lobi nga na yebi ko prononcer ngote bomoni a expliqué nga na mukuse o nga na comprendre que Rafine zaki na ba nini moko na nzoto ba obenga ni ba blick ce qui ba blo mo bongo azaki nango et ba moni ngo il faut y a ba rendez-vous ba landela ba sala ke ba si sango puissance donc ba pesa ke ba kisi to ba traiter ke ezala susu na effet en fait ezala na puissance te donc ba calma kango abi soki abande ko landa ba rendez-vous eze loko yo akokai ko zanango mais que zo ya ta 30 ans azak en vie parce que alingaka banda ko respecter ba ngeba bando lande l'évolution ngo ba mona question ezo mata ba opeso boye kita soki sali boye bazo landela. Mais Bobby, vu que hier, ça fait 2 ans, ça y est rendez-vous pour batali dossier nyonso. Bobby, que tu en as pour tout. Et tu en as pour tout, Bobby, mambu nyonso. Munganga même on pose aux questions. Azokoma. Donc, koti na dossier na batali. Depuis, ça une nouvelle, wana, ça fait 2 ans. A kenda hôpital te. A lande la kayango te. Bon. Munganga, ebisinga. Munganga, abi docteur, jamais encore akokolo hôpital pour landa maladie na ndako eza yonde maladie herba yebisio ke ozo na boye yonde faut ça ba démarche pour se faire soigner ba malade baza ebele oyo il faut bango ba kiper et puis babi quelque soit malade ya ndenge ni ezaka oyo hôpital ndeko yebisa o que soit you azo sekanini bato baza na bimika tika na bima au moins il y a maladie donc grippe tout kosu et déranger un fort bon abina bimaka ka po chose ate na le katara mo mpepe abina ovanda ta le katara mo mpepe moi moi aussi trop na malili ota suki na moko a poseka ngate nazobela nabimisi juste bana baye magdo nabimisi bana baye magdo donc voilà. Bana bana kati ya bomona bango ya moko bazosala bacommande na bango naobela mpenza naobela mimata mesele mbaki mama mimi mwesesile na munoko mama mi adobimisa maloba bien lisute na munoko kofilo mdanga sele sebso baba vantir ezanga tina mama mi esasaki avese mbange tengamaki ok. Maman mi asaki déjà vese mbange tengamaki. So tali maman mi osepelo kangane selfie te. D'accord? Pour matamela laki mbange tengamaki.
Posonzo te lembaki kingwe diembeli, mais attends, allez-y vite comprendre. Bolinga bo comme sa maman mi grave, bolinga bo bolatissé soutania maman Maria, mais non, c'est pas ça. Kofi Olomide nga ça la buzz na si maman na non. Épidémie moi lingue ya lisusu ko le coronavirus comme la ngoni ni maman ami pour akufi. Non. Muninga be malobi mokili et s'arrêter. Mawate vraiment. Et s'arrêter les wapi. Mais la loi maman na ye. So ki Kofi penza ozana liwa ya ozana souci ya liwa maman na ye. C'est que faut zana souci non ya baroki ya ba mino. Il faut zana souci ya bano ya yo ye moko boya. So ki pe maman ya zaki maman malamu. Na poto ndenga vanda iboy. Kofi bien ka boya bana na ye wana. Pourquoi maman bien zoa bangote? Le temps s'est arrêté. J'ai perdu ma maman. Mais non, soyons sérieux. On est à l'arme de crocodile. L'artiste Kofi Olomide, des fois, ça a une pression, des fois, ça a un stress, des fois, ça a un bon, et cause un peu problème dans mon tout. Donc, soyez pas que mon médecin, ça n'a pas ma bête. Je pense pas que ça est important que Kofi Olomide atteigne la biso l'arme de crocodile en plein vidéo boye. Non, on n'en avait pas besoin. Kofi Olomide za moi mukete. Kofi Olomide na ajini. Azo le la loro mutumoro boye atikali orphelin. Te? Est-ce que na aja Kofi na toro benge orphelin? Wane za ba l'arme de crocodile yaya. Ngape na za na ba source d'information na ngai bato pe ba pesinga ba information que quoi que Kofi Olomide maman mi akufi na Paris. Kofi Olomide maman mi akufi na souci na ye soi-disant. Maman mi akufi na souci na ye. Maman mi a sali AVC pour na Kofi Olomide. Kofi Olomide depuis ba fongole la nzela ko ya Europe. Kofi Olomide akutana maman na ete bo la biso ba photo na ba vidéo. Oyo Kofi Olomide depuis ba fongole la nzela ko ya Europe akenda boya mona maman mi ba vana na maman mi ndeto vandi na obo. Ce sont des larmes de crocodile, to lo ba rapé vérité. To lo ba vérité Kofi alinga sala liwa ya maman na e buzz. Ma maman, mais non Kofi Olomide ba robengo orphelin te. D'accord. Bakobenga orphelin te. Lelo kutu ataye mo Kofi Olomide akufi. Badi diston wana bakobenga bango ba orphelin pété na ndenga solo ngana za te pona ofinga Kofi Olomide te na ofinga ete 86 ans eza aju oyo ata mindele balelela ngo su mutu te. Mama ni alie babona ne belé. Aorepe ko soit champagne a fongoli akumisi nzambe. Merci oyami molimo mama na ngai en pleine vidéo. Mama champagne na omeleza pona yo. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.